bato baza ko interpréter message na nga mabe bazolo banini ke ngai nazo yokisa lingomba soni nazo bundisa lingomba nazo sala makambo ezalaka te na luki video moko boye batiango pe déjà na mardi ya bajen papa de ngenda zoloba soki osali mabe na yo oyoki soni na mokili nde lingombe yoki soni soki yo moni ke osepete osiliki okei nde lingombe bebi lingombe bebaka te lingombe kotikala kobeba te alors nga nazolobela lingomba te mais nazo démasquer bato ya mabe o baza na kati ya lingomba baoza ba honneur ba gloire ya nzambe mais baza bato ya mabe baza ba lion baza ba démon baza ba dragon ba satana na misala tozosala ya tata nzambe yango ne kokanga satana bible alobi akoki satana akokangama mpe akokangama te ebongo nani akokanga ye ndeti bana ma Marie Mwelu Ishka na Kina Ishka na Yurek baya na programme ya batu ya 26 mama na bango na noko na bango Armand na bandeko na bango na nyoso batu wana nyoso ya 26 bapesa bango mbongo bakota bavanda na kati ya nkamba baza ko financer batu bagarde baza ko somba bango na mbongo baza ko pesa bango na bambongo po ete baza la sima na bango souci na bango eza ba détruire libota ya papa Zako ba papa Tracy nde bazana donc bazo lukela bango ba problème bo ba koisela bango likambu oyo elwama na lingomba ke succession ekoko kende na bomwasi te ekozala ezala kaka na libota ya mobali ndenge na expliquer bino awa ke lingomba na biso toza ba patriarcat ya ba matriarcat te donc bango na bango tali bango te bango nde bavandaka wana na programme na bango kende baza wana ulobi lingomba il faut bango pe bana wa Marie Mwelu programme basala bazwa esika na lingomba bazwa esika na lingomba batika na bokonzi ya nzambe na lingomba yango na programme na bango yango na baya basiyama na nkamba baza ko bebisa mitu ya bana ya bato bako futa bambongo même ba garde o bazana papa Tracy bato na bango baza bayele bawo babenga ba pesa bango makambo ba garde bazana ndako papa Zako bato na bango baza ba benga ba pesa bango makambo ba papa bayebi na bango batala ka bino ba préparation na bino nyonso boza ko sala bayebi yango bayebi mais bokolonga te bokozwe échec bokolonga te yango na mama na bango siko avandeli musika ale atindi siko bana na yekuna bakoma ko vanda wana zana kliki bana na bazana kliki ya makasi bazuizu ba garde mususu bazalaki na epai ya papa José de Ngenda bazui ba garde mususu baza ko financer ba ko futaka bango ba mbongo nde baza wana bango kuna ba futaka nde mbongo ba yelaka bango ba matière ba landelaka via papa Tracy makasi na lingina lobela su likambo bobengela nga mbote munzila azwa kiti avanda ayana koyoka ngana tata oyo ya kanisa lokwa nga akoisa nga kitanga nga na elombe pe naza la princesse de Nkamba Nouvelle Jérusalem naza elombe na koya te likambo ozolobelaka likambo loki yango de deux fois ayoka ngo da série moko na ko yoka ngo lisusu mutu moko abengi nga bina nga tala makambo te munzila lobi nga tuna lobi nini alobi ke Brice tout ayaka na poto nenga ayaka wana akomelaka sopa ndeko nena nyango wana mais alingaki abenga nga epa ndeko ne wana tokuta na pesa nga mbongo na bi Brice tout ngo nani oyebi ete na bi nayebi na nga ete abina nga Brice tout ezali ndeko ya papa Armel abi ndeko ya papa Armel azapeka na lingomba nga na kamwe ni kokosela papa batu makambo ke ye alingaka kutana nanga papa Brice tout alingaka kutana nanga
apesa nga mbongo alingaki ekutana nanga na ndako ya ndeko na ye so pe nani yango wana siko ndeko na ye wana aboyaki akutana nanga kuna bopreparaka basije moko oyo eza solo te boyoka soni wa mokolo ntango ozoloba likambo fo kolobaka verite koyaka na lokuta te nga papa wana nayebi ye te epuis mpe ntina sololaki na moto wana fale kuna tu na ye alakisanga ata foto na ye mpo ata so bolakisi ngai wana oyeba ye te papa Armel nayebaki ye mpo nazwaka révélation na ye naye kopesa mpe message na ye nalobango mpe deja na émission nanga ndenge bayebisi ngai na révélation na ye explike ye mpe nalobango mpe awa mais ndeko na ye so pe grand frère so pe petit frère na ye nayebi ye te namona ye te nasolola na ye te papa Armel kutu mutu nde apasanga ye nasolo na explike ye révélation na ye ti lelo papa soki ngai okia ngani azoyoka nga nzambe na nga natikala kosolola na ye te papa Brice wana natikala kosolola na ye te nayebi ye ata te namona ye na nte na vie na nga mais pourquoi ozokosa pourquoi ozokosa lokuta makasi bopwani dobanga zoba na yo kosi yo likambo nga mpe na vandi na tika yango elekaka bongo non wa mokolo azoba wa mayele te lelo ingindi moyete biso kumba ba arbitre totala mina biso wana tozala kunimba na biso tozala kutalaka tozala kukena wapi simba kuna pa moyen simba kuna pa moyen tozala arbitre di esengo yo lingi la yo sobi ki mona meso ki mona meso za matata bizaleli ya moto nyonso ekoyebana sava Moko teza lielome nani kumba oyo otuna ba oyo bayedinga mabota bamoya awa koluka ngai nzambe Aikibangu nalongi mokili Yembo ebele mizembo banda Aikibangu nalongi mokili Oyanga bosepela elongo nanga Aikibangu nalongi mokili Kotika mikumba ya milo banda Okombo ya tata mwana pe tata molimo monsanto. Bonjour et bienvenue sur notre chaîne. Merci na bato tout balingaka Maman Francis Kabalenda, la princesse d'Nkamba Nouvelle-Jérusalem. J'espère que tout le monde va bien. Bana tata simo kimbango kiangani. Kaka ndenge bomonaka na yela kabino makambo yo kobakisa bino implice. Soki bomoni Mama Balenda koti bozwaka bakiti bovanda po ete awa nde tozalaka na évangélisation agressive mais eyaka na makambo yo epesaka mutu implice. Alors abonnez-vous sur notre chaîne, commentez, likez, partagez émission pour être très important. Awa vraiment ata o ignorer, ata o négliger, mais makambo ndezawa soko tie pena mutu na yo na place oko comprendre. Tellement batu bazana ignorance makasi atozo bakabwa malamu bakoboya mais etalingaite. Eza na ata na batu mibale misato o bazo comprendre nzambazo aka lokumu. Oh papa lobi moko mibale bakotosa na kosepela na bango. Donc voilà. Si je na biso ya lelo toko sala analyse na makambo ebele. Tokoti boy. Boyebi ke mikolo tozana ba épisode ya sujet ya likambo ya papa José Diangenda. Mais tokokota pe susu na kati ya makambo wana totika ngote. Premièrement, na koloba likambo yo, papa Landu Ndombasi. Bomoni ndenge batu basepeli ya. Batu basepeli. Pona signature na yo ya Fuati oyo salaki, la princesse d'Nkamba, leti nga mwana ya tata, obimisanga na lingomba ya tata nanga. Yo obenga nanga na ndaku ya tata nanga. Walo kuta makasi. Namoni vraiment batu bao sepela. Esali bango bien.
punition moko boye oyo kutu place yo baki kopesela nga punition wana na bondelaka nanu kuna te eloko moko basali ya pressé po comprendre ke nalingi na balola minduki po comprendre ke nazoko attaquer na bademo wana nyonso batu basepeli nga mutu akolongola nga na lingomba aza te wana ndako ya tata na nga la princesse de Nkamba bakende kobimisa na ndako ya tata na ye eke bino penza bwana problème tout la princesse de Nkamba bakebimisa na ndako ya tata na ye papa Ndombasi est-ce que tu osalaki yango ozalaki na kucha diamba te po nga na princesse jamais oyo ozokanisa soki yo ngai na nsima lingomba te nakotikala kozala na nsima lingomba jamais nga na la princesse ya papa moto azobundela nzambe na ye moto azodefendre nzambe na ye bino bakodefandaka papa mokolo nini nde boza wana bino kaka koliaka bambongo ti kaka koliaka bambongo baza kofinaka bino bambongo bino place nde bovandela wana kope bino bovandela kope ti likambo komona likambo ya grave yango meta bakoya kofina mbongo mwaye osanctionne mutu wana eza te ata asali mabe mwaye kosanctionne eza te mpona nini bafini yo mbongo bomoni Nkamba eza ndako ya tata na nga naza princesse bamikanda na bino soi-disant mikanda wana nayebi yango te nga na princesse ya papa nga na obundela papa na nga mwana nyonso oyo ayebi ke wana aza papa na ye mon Dieu créateur mon Dieu tout puissant nakobundela ye nakodefendre ye namonaka mutu mosusu te par nzambe namonaka te nakodefendre le kaka tata nzambe tata mwana pe molimo mosantu c'est tout soki nga nazo défendre nzambe na nga ekomi bino problème sona to nanu papa Ndombasi ye Francine yo na ibo ndenge ni azali kangu na yo po okozwa vertige po na Francine la sorcière okozela ye vertige po batouche ye ozwi vertige machacha ulongola nga na lingomba Francine aza nani eloko te aza na ye eloko te mwasi ya mabe aza ndoki sirene ndoki mwasi ya mabe bango nde babongamaka ti abotamaka bayaka deya mpona kobundisa molimo mosantu ale bosangani yo kutu ozalaka ata kimbangiste te papa Ndombasi ozalaka ata kimbangiste te ozalaka na matadi balongola mosala okoma mutu akwiti na matadi osalaka eloko te mutu akwiti na kati ya matadi wana bato bayebeli yo kaka omelaka noka masanga mutu akwiti oza mondimi te yo oza mutu oye kaka grâce ya noko masala ndeko mama Kiwasisilwa ye nde mutu ayana ozalaka mutu akwiti na matadi ntango mosala na esila mutu akwiti obondelaka te outa wa mutu oyo bandeki kovanda deja na Nkamba wana bamboka oyo ya pembeni me oyebaka Nkamba te oyebaka tata Kimbangu te ozali mutu akwiti bake kozwa na ba 2007 oye koya Nkamba bazwi poste bapesi yo mpona bolingo ya noko masala asengeli yo pa bapapa bapesa o poste bando nganzama do yo pena sinzili oyo papa Simo Kimbangu atikaka papa dia lungana na Nkamba sinzili do pe poste wana sinzili so bomoni mutu aza na elembo boke bolandeli te neti nga baya la princesse ya papa bolandeli te boyeba musala oyo nga nazosala me boke kaka te maboya bandoki boseme mabe mingi bomonake mwana akoya kotushe biso tosala nini tolukila kaka mokanda ya mbangu boke kobwaka nga na eglise yo place nga na sambela te palanka na kati ya palanka wana bayebi nga te nga moko nayebi pasteur ya palanka te omoni pressé vertige me yebaki nga na la princesse ya papa bamikanda no wana nga nayebi yango te
nga déjà papa dia ngenda déjà si avandisa nga kala na bondela kana ndako nazoka taya ko bondela na ndako po batu déjà na Luanda badoko nga batela nga poison yango papa alongola nga déjà pembeni ya batu papa dia ngenda ebaki musana kusala déjà makasi fo nazala déjà nazala dia musika na batu po biso to bato ngande na muto déjà personnalité publique il faut nazala muto na mona na pa batute na mona na batute faut nazala ka réservé papa diangé d'ailleurs qui musala na osala a réserver nga déjà ti yozo pesa nga ba 6 mois na wana monte ke wa bébé spirituel oza bébé spirituel 6 mois on est de l'autre côté pour nga on a déjà une année na kenda raté na Luanda nga so na keka na Luanda na église wana ndo keka ba église toko na sali ba ntinta na makasi na tiki mbongo na pesi na ba selile na pesi selile na pesi selile na pesi selile oyo na bimi na zongi na ki ba mona nga pesute ti mu comme susu na keka ka bongo oyebi selile na ngate oke ko changa na palanka pona nini vertige yeba ke o wana yo salinga na yebi yango te ngala la princesse à papa na kotika à la princesse à papa naza ko défendre papa nada ko défendre nzambe nanga pona mutu nyonso na otala te de soki ka ko bundisa ka papa atoza nani soki ko bundisa ka papa simema okianga etalinga te soko za ndeko na ye soko bundisa ka lingomba twana tangu ya molimo mosanto tangu ya papa ata soki oza ndeko bobotama na bonzoto nde bana ba papa zala na sima ya tata soko oza na sima ya tata te ngai na webe tadam na yo na koya kobimisa ngo na mokili mutu oyo akaboli lingomba ya nzambe akena bandimi aza moyini ya tata aza mutu a confiance te mutu oyo azana kati ya lingomba mais aza ko manifester te ke azana tata aza ko lakisa te ke aza vrai na biso ngana tika epo aza ndeko ya tata jamais to na tango molimo santo ngana bundela molimo santo te na bundela nani na ko bundela nani na bundela molimo santo tata na nga nzambe na nga etalinga te soko za nani etalinga te soko za vrai te na kolakisa na mokili ke oza vrai te pembeni ya tata ndeti yo papa ndombasi yebaka deja kiti na yo wana eloko tia na se dia na longoli yango yo zalaka soki bayimba longola yo tension mati olingo kufa alors turo kokufa ponoko masala mutu atia pe wana atika biso molimo ne pe makana kimia siko bongo yo soko kufi ya biso nini tozela kana mukolo ngo tozela tokozela moni yo papa okokufa kana banzi mukolo ngo menga na biko kokufa te wana eza ba jena yo o balongola oto okomokosa ba tension okoti hôpital koba mutu mobi okosiama na kiti moko eza musala ya nzambe achanzaka bato yo moko totaka balongoli mutu bobatie mutu boye siko yeba ka tepeke yepe mukolo no eza yo kasi yo ningo tanga bongo yo mukolo no kozalaka te walo kuta mukolo no pe koma pene se préparaka de bakisi soki te papa okokufa to kokende kokunda yo tellement yo koma place wana komisa ngo so bomekolo ngolanga na kokufa omekufa so kufi ebiso ni yo mto liboso okufa nzambe ko do changer nzoto ebo yo so ke ya biso ni kala te okokufa papa place wana kotika ngana la princesse à papa na bundela nde nzambe nanga j'espère que mitema na bino ekiti ebo ba ngala zange lombe na ko ya te debo ba ke bokati mbwa singa bomoni mbwa so bakati singa donc na bino moko bokati singa bo préparer bo se préparer po oyo ezate ke yo bokiti singa po bokanga monoko mais bo pesinga sous force bo pesinga makasi ya mosala oyo na lobaki ekozala mukie par rapport ya oyo ngai na koloba lisusu na kosala mosala na nga otanga na mona na batata bino bozala te do boza ko boya na bino kaka makambo nga nazo kolobaki nazo zo ba révélation ngande munazo mona ngande mbapesi musala ngande munaza kosala ale bino bomona ke
nga nazosala mabe. Et puis baza ko interpréter message na nga mabe. Bazoloba nini ke ngai nazoyokisa lingomba soni, nazobundisa lingomba, nazosala makambo ezalaka te. Naluki video moko boye batiango pe déjà na mardi ya bagene. Papa dia ngenda zoloba. Soki osali mabe na yo, oyoki soni na mokili. Nde lingombe yoki soni. Soki yo moni ke osepete osiliki okei, nde lingombe bebi, lingombe bebaka te. Lingombe kotikala ko beba te. Alors nga nazolobela lingomba te. Mais nazo démasquer batu ya mabe o baza na kati ya lingomba, baoza ba honneur, ba gloire ya Nzambe, mais baza batu ya mabe. Baza ba lion, baza ba démon, baza ba dragon, ba satana. Bana maseke. Baba 12 malin. Batu ya mabe. Siko ngande batu wana tellement baza pembeni ya Nzambe. Donc nako lobate po ba pembeni ya papa. Ah, bandeko na ngai. Tango bolobaki ake, ho azoyokisa lingomba soni. Na yokisa lingomba soni. Nga naza princesse ya Nkamba nve Jérusalem. Alela yokisa lingomba soni te. Nazo bimisa nde misala ya batu oyo baza kolakisa lokola baza ya tata me baza ya tata te. Bavandi pembeni ya Nzambe me baza batu ya mabe. Bango ndenga naza ko démasquer, bango ndenga nazo bimisa misala na bango. Siko lelo na kati église. Papa simoki ba okiangani. Na ba message na ye. Alobi nini? Na tiango na boyoka. Ebongo to continuer sujet. Na misala tozosala ya tata Nzambe yango ne kokanga Satana. Bible alobi ke Satana kokangama. Akokangama be akokangama te. Ebongo nani akokanga ye? Voilà, parfois naka ya mukuse ya yango pe na ngana tia. Papa lobi nini? Satana kokangama ti. Banani bakokanga Satana? Bandimi balobi nini? Biso. Biso ne tokokanga Satana. Ba tasmi mbokiangani. Siko soba la kisine ke Satan yeyo. Satan yeyo. Bolinga te po ngana za ko yebisa bino. Donc papa lobi ke biso de tokokanga Satana. Papa lobi ke ye muto okangela biso Satana. Mais biso bandimi nde tokokanga Satana. To yebi yango déjà. Et puis ngana zo ya, nazo isabino botala Satan yeyo. Botala muto za ko bunisa Nzambe. Botala ye. Muto bo mona za ka pembeni ya papa. Aza mutu ya malamu te. Naza ko yebisa bino Marie Mwilu obo monaka bobenga ka ngudia longo aza ngudia longo te aza mobundisi munene ya lingomba ya tata na ye te jamais okosi jamais siko Satan boka ngende yini. Donc Satan ta bo découvrir ye boko bana aza mwana aza koko ya papa mwana ya papa dia ngenda pardon to koloba te bomoni siko boko koka te. O ngana sala ka mutu akokango azate. Ta ngana za ko yebisa bino. Arma wa basolele bomona kawana. Ye wana Lucifer. Ye wana Lucifer wana Satan en personne. Yango wana mema ndambo ya batu na ye. Yango wana kenda na ndambo ya batu na ye. Bondi makate. Te okosi. Bongo papa batika kiye ndenge na sala dasmo mbonkianga. Na expliquer pe. Na lobi nini? Ke ko sala na papa soki ba okiangani ezali schéma o ele kaka likolo kolo yo so lobi ke molimo mo centre e bongo yo Lucifer aboya alinga ko za nsima molimo mo centre te yango aboya kaka na mabele sikoyo schéma wana yango nde siko esalami en face na biso kolo yo so lobi molimo mo centre Satana na sima Satana bauta likolo na Nzambe. Tangu pe abwaki bango Nzambe pe ye na mokili na ye. Akapable ko bota Satan, akapable ko bota ba dragon ba lion, ba twana nyonso ya mabe wana. Akobota bango. Et puis abo bota mina libota e centre. Schéma wana continue. Molimo mo centre na Satana. Nkolo Yesu atikeli ba musala Satan boyi.
pe ameni batu na ye akepe na ndambu ya batu na ye nayebisaki bino Arma wa basolele tant balinga ba récupérer mokoto eloko nini alobaka bayebisa pa sino kima okiangani ke ye pas na 15 000 personnes na ye kuna et pas na biso sino papa sino kimbango pe atika lettre ya bato o azana bango ba milliards de personnes bazotanga kango nkomso ya tshela kibino baotanga ngona mardi ya ba jeune ba milliards de personnes so ya biaza na 15 000 personnes na kati bon na te kita mutu azobimisa kaza na 15 000 personnes na kati azana tako division ekoti azana nzembo papa sima imba okiangani asengi na lembi toka bwana donc satana batu na leko ka bwana ya dingomba ezali diviser ya satana nzambe satake na batu na ye nzambe patikali na batu na ye c'est ça la réalité oh bino boboyaka c'est ça la réalité. Si vous avez dit Satan yeyo ozo kisa lingomba soni. Moi si vous avez Francine oyo aza mwasi ya malamu te abundisi avandaki na papa po ye ngazana aza sirene ya mai sirene ba sirene bakitaka ba babuaka maka na mai. Siko ya bonzoto nango ye wana bozomona. Siko tellement déjà ko bota manaye déjà nzamba yebake oyo aye na programme tangu mulimo musanto akobanda musala na ye bango nde bakobundisa bakozana kati bango nde bakobundisa yango wana lingaki ye moko avanda na ye po tangu akobanda mission na ye na batu oyo ya satana te bakosaba projet na bango ye moko asanga na bango na bonzoto atala nde bakosaila mahamu na bango bon ya longo na kalokola aza na bango menzoka aza na bango te azako découvrir kama kamuna bango azako découvrir comportement na bango makambo bango nyonso pe na molimo azako bebisa makambo na bango yango vanda ke ko papa shoda ngenda zwaki ye avandi na papa mabe siko bina boba ke bino okanga satana bandimi bogangi biso ne tokanga satana siko bokanga satana ndeni bino tubona bino ba hypocrite bino bato bazako convaincre na bambongo bakofuto mbongo boye likambo eza kolobokoloba te makamba minene ezali bokoloba te bokobanga siko Satan bokangende bazo sabino ke Francine wa bomona mutu mabe ndenga za wana za mutu te ti avanda ka wana zali mutu mabe hoti ozobondisa lingombo ozofingisa lingombo siko Satan bokokanga ye ndengeni ti bondima ka na sentiment yango na natuna kata bolbaka pour papa no mourant pour papa no mourant Comme nous mourons beaucoup fera pour na papa ten. Pour moi de likambo kaka bobeli mitu ozoko bondisa lingomba. Donc tinga na za bona lobanga na sala na nguya ya batata bango bapesa musana bundela kana defanda ka lingomba et puis na talisa ka mokili batu oyo bazako bondisa lingomba ya nzambe. Ngana na za bo nzambe ngana bundela nzambe na talaka oyo za sima na ete. Soki mutu wana za ya mabe ngana obimisa ye ata mutu wana ke beti ndenge papa joye ngenda bongo za na mwasi ya mabe bango moko bapesi nga mission po ngana ko kolobela te o batata bapesi nga te na ko koloba ka o bango moko bapesi nga papa joye ngenda confia na ngana makambo ebele papa loba na nga boye papa yela nga na révélation boye aza koloba na nga azo loba na nga so nga moko ndi muna ka batata nga muna bango nga ne muna za oyebisa bi ke mwasi wana aza mwasi malamu te et puis batu bayebi na bango mamu na ye na kati ya nkamba bayebi ye kitoko makambo nga na lobaka bayebi ke eza solo na kosaka te na lobaka ka vérité mais tellement balingi ka kobokola mabe pe balingi corruption mbongo yango na mwa babimisa vérité baza kobomba ngo kaka mingi bolie olingo baya tata Eko bimela bino na zolo ata lelo te qui vivra verra nalingina lobela su likambo bobengela nga mbote munzila azwa kiti avanda ayana koyoka ngana tata oyo ya kanisa lokwa nga akoisa nga kitanga nga na elombe pe naza la princesse de Nkamba Nouvelle Jérusalem naza elombe na koya te likambo ozolobelaka likambo loki yango de deux fois
ayokango la série moko na ko yokango lisusu mutu moko abengi nga bina nga tala makambo te munzila lobi nga tona lobi nini alobi ke Brice tout ayaka na poto nenga ayaka wana akomelaka sopa ndeko nena nyango wana mais alingaki abenga nga epa ndeko ne wana tokuta na pesa nga mbongo na bi Brice tout ngo nani oyebi ete na yebi na nga ete abina nga Brice tout ezali ndeko ya papa Armel abi ndeko ya papa Armel azapeka na lingomba ngana kamwe ndeko kosela papa batu makambo ke ye alingaka kutana nanga papa Brice tout alingaka kutana nanga apesa nga mbongo alingaki ekutana nanga na ndako ya ndeko na yesu pe nani yango wana siko ndeko na ye wana aboyaki akutana nanga kuna bo preparaka ba sujet moko oyo eza solo te boyoka soni wa mokolo tango ozoloba likambo fo kolobaka verité koyaka na lokuta te nga papa wana nayebi ye te epuis mpe ntina sololaki na moto wana na fale kuna tu na ye alakisanga ata foto na ye mpo ata so bolakisi ngai wana oyeba ye te papa Armel nayebaki ye mpo nazwaka révélation na ye naye kopesa mpe message na ye nalobango mpe deja na émission na nga ndenge bayebisi ngai na révélation na ye explike ye mpe nalobango mpe awa mais ndeko na ye so mpe grand frère so mpe petit frère na ye nayebi ye te namona ye te nasolola na ye te papa Armel kutu mutu nde apasanga ye nasolo na explike ye révélation na ye ti lelo papa soki ngai okianganga na ozoyoka nga nzambe na nga natikala kosola na ye te papa Brice wana natikala kosola na ye te nayebi ye ata te namona ye na nte na vie na nga mais pourquoi ozokosa pourquoi ozokosa lokuta makasi bopwani dobanga zoba na yo kosinyo likambo nga mpe na vandi na tika yango elekaka bongo non wa mokolo ya zoba wa mayele te oza pena mokolo ya zoba ntango oloba makambo osala ba recherche te epuis na ta mpe bakomante nde bato baokumisa ye kaka so mpe mutu moko so mpe deux personnes ka wana balobaki wana ozoloba alobaki kuti ozoloba makambo mais osalaka ba recherche te voilà ntango ozoloba likambo il faut kosalaka ba recherche il faut koyebaka ke oyo nga nazoloba mutu oyo nga nazodefendre ke aza na raison odefandaka noka batu na makambo oyo oyebi te neti likambo ya mwasi oyo nga nalobelaka avandaka epa mama Marie Mwelo mwasi wana yo olalaka na bango ndako moko te mais yo ozo kodefendre likambo oyo oyebi te butu na siko mwasi yango mpo aniti lelo azobala te pourquoi aobanda servir ne kaka vi ndenge obimba odo servir ka mama wana aosala vi na ye te soki omoni mutu avandi na mutu aza koservir ye abali mpe te seke ayebi likambo seke ayebi ntina azobalela na ye te azokola mais aza kala mpona koservir ngudi ya satana abala na ye te ake kosala vi na ye te ake kovanda ndako ya libala na ye te adovandaka na ye non seke likambo ya na kati mwana mwasi non se likambo eza na kati makambo nga nazolobela ya sirene oyo ya ma Francine makambo nga naza kolobela mpo na ye osali meme mpa barecherche ozodefendre yo oyakaka bamona kodefendre tata moko mokolo ya zoba bazwaka ntanga ya kosala barecherche un vrai journaliste ayaka kolobaka pambaka boye te kodefendre oza mpe journaliste te oza défenseur ya bato mabe oza défenseur ya badiable badéfenseur ya satana oza kobundisa nzambe okobundisa nzambe bato oyo okodefendre te bato bazobundisa nzambe yo bango defandaka oza motu mabe meme likambo oyo obimisa ya papa José ya ngenda po bakenda oluka solution po mwasi azwa zemi normalement na ndenge torespectaka batata ezali likambo okolinga kobeta na yango te
ezaki na tina mokote ezaki na tina mokote po ngape na ba émission na nga na bengaki ekomba te na yebi pourquoi batata babotaka après mariage te na lobela kango na benga ekomba te po yoko yebisa biso ke abota te po na boye ezaki na ngona tina kutu te na ndenge to respectaka batata ezaki na tina te obeta ba histoire wana mais yo beti ba histoire wana po na nini o ridiculiser tata siko ngande muna ko bongisa ngona komisi yango propre na talisa yo tata ya zoba o comprendre makambo te ngande muna ka ko bongisa yango oza motu mabe mais yebaka ko mbote munzila yo ndenge ozana ko okokufa nokite il faut koma nanu baba oko apena baba olobaka sute voana obimaka sute fakanga makambo nga alobaka po o ngana lobi etikali bongo likolo na se ekangi yo okomaka baba voa bando sute bando loba lisute bando mona pena ke passe no côté la openza po lokuta ngana yaka na vérité rien que la vérité na loba lokuta te na yaka kaka na vérité loso ngana zo na vérité na lingaka te mutu mo boya ko kosela nga makambo yaka pe na vérité so zo na lokuta na mono vrai zoba faut gagner ni na papa ngo esika zali akamwa yo aso moni émission na ko kamwa mwana mwasi na niseke ye moko aloba pe mwana mwasi na za na problème amona ngate apesa nga mbongo moko te na lia mbongo ya mutu te musalo nga na sala ka so yaki ya mbongo ndesi na tika jamais na yokisa nzambe na nga soni na kene ko simbaka mutu aza conseiller direct na ye soki ezalaka nango kaka eza ko futela mbongo na sala te nga na yebisaka bino musala eza vocation eza nzambe moko apesi ngango papa diengenda oya boti bango yende mutami lakisake pa na nga za ko lakisa nga makambo nyonso yango nga na lobaka nazaka na kimia nazaka pose na tona na nguya nyonso po na biki eza programme banzambe mutu afuta nga mbongo na sala te jamais na kolinga koza eloko wana te po na mbongo moko boye nga na mutu apasi te nga na bona zwaka deja mbongo depuis kala na vie ngai na botama deja chansard ba mbongo ezalaka nango boyoka pena ke mbongo yebi bakolo na isko nga mbongo yebinga so mbongo ko combien bakofuta nga pona kosela mutu makambo lokola mama mukolo bongo combien na sala ko tata $1000 ta 2000 ta 1 million na sala te jamais na sala te na kosa leti mwasi ya oyo bwasa pa jodi ngenda o Francine makambo nga na oloba soki ezaki mutu moko apesa nga mbongo pona kosela ye makambo non na sala te même nzambe na nga a détruire nga a sepela na nga te alors so nazo sala boy eza mabongisi ya bango moko batata eza mabongisi ya nzambe ye moko eza phénomène moko di jamais vu eza koningisa mokili menga naza bato nyonso nga na lobelaka ba Paul Dibuya o ba Armand o Satana oyo soki nga na ndoko ba solo te nazala protéger na nzambe te lesi na koya bato na bandoki nyonso balukaka nga bakweisa nga na kufa lelo bimosika soki nazalaki kosalela nzambe te nde nzambe pena ningaka livre nga nde basalanga mabe nde kotuka na ngola kaka nde place banga bazwelanga po Paul Dibuya alukanga ndenge aza na église wana ya zangu wana akotaka ngo na ndenge esprit ya kindoki akota penza lukanga ye moko pene na esprit na ya se invoqué akota lukanga alukanga menga na za wana azomona nga te et alors soki ezalaki bafutela nga mbo na osala te na osala ngo te nazosala oyo vocation nzambe apesinga ata bondimelinga te lelo likambo ya nzambe bokoboya yango lelo lobi ezaka na mokolo oyo vérité ekoyi vérité nango ekoyebana bien la eza nango mission ya nzambe programme ya nzambe nabanda kobimisa bana na ye moko nabanda kobimisa misala ya bato oyo baza pembeni ya nzambe molimo mosantu nzambe molimo mosantu bokanisa teke tika papa ye moko akosambisa bango tika papa ye moko bopesaka charge nyonso pa nzambe akela biso pourquoi
poto salela ye, poto défendre ye, poto bundela ye, ye moko lobi biso te tokanga Satana. Ye moko lobi yango ti. Biso te tokanga Satana. Yango wana pona ko défendre Nzambe eza blague te. Na mokili oyo bato ya mabe baza mingi. Bazomona kaka ke soki banjo ko bimisa misala na bango bakobundisa bazo ko commenter mabe. Bazo mingisa siko mokili bazo ko zwana bademo oya libanda bazo ya kolobaka mabe ba commenter mabe ba oloba mabe pona ba décourager nga. Mais bokokanga te. Nga o balenda te. Na lenda na tona nango ya nyonso quel que soit les commentaires, quel que soit nini bokokoka kokwesa ngate bokokanga te naze lombe na tona nango ya nyonso musala ebakisa mikutu musala eza ya makasi na osale la tata nanga na nguya nyonso na osalela ye bino nde boko lembanga bino penza nde boko simba pe mitu nga nazo loba nazo leka. Mais ba effet ya Nzambe eko bandela na ibandeli ya makambo nga na lubaka onga na bandele sala inane ba effet o bando ya maleme ba effet nango eko banda ko sala maleme raison nango ekozala sikote me kozala après nde raison nde bato oh likambo yo omoni balinda zakine na raison yango ebimi likambo Nzambe atobundisi yango oyo eloni Nzambe na kopikola yango azate dongande naza boye naza nanga hypocrite te so balobi ke papa lobi banani bakanga Satana biso bomona bien ke bosala na bino ngote me bozondi maka biso makambo yango to baba tu banani bakanga Satana siko makambo yango eti makambo yango bato bazana kati ya lingomba bato ya mabe ba dissident baza ebele bacha ba pion na bango bacha ba pion bavandi na kati ya lingomba ndeti bana mama Rimwil Ishka na Kina Ishka na Yurek bayana programme ya batu ya 26 mama na bango na noko na bango Armand na bandeko na bango na nyoso batu wana nyoso 26 bapesa bango mbongo bakota bavanda na kati ya nkamba baza ko financer batu bagarde baza ko somba bango na mbongo baza ko pesa bango na bambongo pote baza la sima na bango souci na bango eza ba détruire libota ya papa Zako ba papa Tracy nde bazana donc bazo lukela bango ba problème bo ba koisela bango likambu oyo elwama na lingomba ke succession ekoko kende na bomwasi te ekozala ezala kaka na libota ya mobali ndenge na expliquer bino awa ke lingomba na biso toza ba patriarcat ya ba matriarcat te donc bango pa na bango tali bango te bango nde bavandaka wana na programme na bango kende baza wana ulobilobi lingomba il faut bango pe bana wa marimu nde programme basala bazwa esika na lingomba batika na bokonzi ya Nzambe na lingomba yango na programme na bango yango na baya basiama na nkamba baza ko bebisa mitu ya bana ya bato bako futa bambongo même na libota même ba garde o bazana papa Tracy bato na bango baza bayele bango babenga ba pesa bango makambo ba garde bazana ndako papa Zako bato na bango baza ba benga ba pesa bango makambo ba papa bayebi na bango batala ka bino ba préparation na bino nyonso boza ko sala bayebi yango bayebi mais bokolonga te bokozwe chèque bokolonga te yango na mama na bango siko avandeli musika ale atindi siko bana na yekuna bakomaka kovanda wana zana kliki bana na bazana kliki ya makasi bazuizu ba garde mususu bazalaki na epai ya papa José de Ngenda bazui ba garde mususu baza ko financer ba ko futaka bango bambongo nde baza wana bango kuna bafutaka nde mbongo bayelaka bango ba matière balandelaka via papa Tracy makasi balandelaka bango balingi likambo etikala epa na bango etikala epai ya papa Tracy te mais oyo bongisi Nzambe schéma ya Nzambe ata ofuti ba milliard mbongo na bino nde kosila mbongo bokoki kosala ba vie na bino
mais bovandi na nkamba pona nini bobebisa schéma nzambe bebaka te bino nde bokokweya schéma na iko continuer libota wana boyebi deja ke eza libota oyo bapapa babota meli mama nana kutu na bengaki mama mwelu po enda bote biso banzambe baza bongo batata baza na doublure na bango eza kokola avenir ya lobi alors oyo bino bosalaka bokozwaka échec po bokokoka te yango bavandela na nkamba baza kofinanse bambongo toyaka na lingomba oyo po toya kosalela nzambe toza na nzambe bapasi moyima okiangani mbongo o moto akopesa o wana ekosombelolola te bisengo mokili kolega nango nzambe na ntango okokufaka nani koprotege yo aza te bambongo mikie wana ozozwa wana yango te kobongisa vi na yo ti bozwaka bambongo na bango wana bokogane nini ntango ozwa mbongo wana ndi yango ebongisa vi na yo yango mona ke bozoliaka bambongo ya bato nzambe akopambola bino ndenge nini bozolia bambongo ya mabe baza kotinda bino na mabe nzambe akopambola bino ndeni nzambe akopambola bino te bokobanda ozalaka loka biwelewele moko boye vi na bino kaka boye boza stable te vi na bino ozala kaka bongo ko boza bahypocrite boza bato mabe bozosala bakampagne moko ya bozwa bato titi bana ba Marie Mulu baza na tata na bango kina bango na libota na bango neza libota ya tata na bango baza na famille ya tata na bango baza ya biso te baza bato bokolengaka te nde baza wana baza meme bato bokofukamelaka te bokoki koadore bango te ata nde baovanda na nkamba kuna bokoadore bango te baza sikoyo neti bango bagarde ya nini bango bakoza pa meme na bagarde omona parfois bagarde nano ya nini nde baza wana bana libota ya tata na bango soki baza na église bapesi bango honneur neti ndenge baotelemisa bana ya famille eza problème te mais babiloko mosusu bozosala bozokangama na bango bomonaki bango bakotikalaka na likambo na lingomba zero bakotikalaka na eloko te bakotikalaka na eloko ata moko te eza baprogramme bazosalaka na bamama na bango na batata na bango tellement ke biso tobima bino nde boza kuna bino fo bokanga place wana yango bomona yoraki amata na tapi na nko yango bomona mata na tapi na yango bomona ishka amata na tapi na nko yango bomona ishka amata na tapi na nko mpona nini baza na makambo bango bazobongisa me bozwa échec kolonga te nyonso bozosala wana zero bapréparation na bino nyonso eyebani nango bolonga na bino te bokontinue nano bosala effort bokontinue totala kuna tozali kokende bolonga na bino te bavanda na nkamba pamba te baza na baprogramme baza na baprojet me baprojet na bino kozwaka zero tata sima yimba motiangani aza elombe atanda na ngoya nyonso bozosala azomona bino waza nzambe azomona bino me bofuta lobi bofuta nzambe deja tse nzembo asengi nzembo nalembi toka bwana bolande ana maloba papa asengi nzembo aza na besoin lisusu ya bato ya mabete alobi nalembi toka bwana donc satan kendeki na bato ndambo o batikali fo basila bakende na badragon na ye batikala fo bakende na ba 12 malin na ye batikala fo bakende na ba 150 malin na ye batikala na kati ya limumba fo bakende ni bokokende alors naiki na sujet moko kaka na kolobela na likambo oyo et puis ba épisode na biso to continuer ba émission ezali oyo bakenga naza ngana kweya te ngana kokweya pete naze lombe na kosala mosala tata na nga ndenge bango moko bapesela kanga ndenge batambwisela kanga na otika te pona bato mokili na otika te pona bato ya solo ka jamais ngana za kaka ko avancer
Nanguya pasi mwimba ukiangani. Nanguya papa mwimba ukiangani. Nzambe mwimba mosanto. Ilumba tuda nanguya nyonso. Nzambe kati na batu. Dieu créateur. Dieu tout puissant. Donc, ngape naza kosala na nga. Naza kobaka mosala na nga. Na olemba pete. Po soki na lembi seki na yokisi nzambe soni. Soki na lembi na yokisi batata soni. Donc, bango moko ta bapesanga mosala bayebaki tina bapeselanga ngo bayebike nga na facile à manipuler. Donc c'est ça. Merci à tous nos balandinga. Merci beaucoup à tous nos abonnés. Merci na bana das mimbo kiangani. Merci na ba oba yinanga. Bozui temps ya rolandanga tina suka andeko. En tout cas merci. Merci vraiment. Ngana yina binote, na yina binote, na yina mutute. Na yina ka mutute na yinde ba yina mutute. Na yina mutute. Mais bo continuer kama boko bana mabondeli. Bo senga boyeba makambo nga na lobelaka. Oh, ba sécuriser trop, ba vérité pesa na ngwebele. Boyebi na bino mais tellement ignorance poza ko négliger. Et ko fait na ngote nzambe yebo wayebi esika zo mema biso to monani à la prochaine. Bye. Mabota la mabota ba moya ko lukanga nzambe. Ai kibangu na longi mokili Yembo ebele mine mo banda Ai kibangu na longi mokili Oyanga bosepela elongo nanga Ai kibangu na longi mokili